Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Kasi ya mbote to banda émission na biso ya mokolo ya lelo tokozanga te pona koyebisa bino ete bandeko babolingo il faut boyeba yango radio Zoomelmail ekoyamba bongo mokolo moi le 7 février na 19h30 Monsieur Papi Tamba oyo akoleka na émission ya radio Zoomelmail pe to sengina ba congolais to ba auditeur nyonso tu oyo bazali balandi ya radio Zoomelmail oyo bakoki kozala na mituna ya kotunana Monsieur Papi Tamba bakoka kokomela biso na adresse email na biso diaspora-rdc@zoomelmail.com. Ba oyo nyonso tu bamoni ete bakoki kozala na possibilité ya kotuna Papi Tamba mituna na bango ekozala moma kitoko oyo ete ndeko yo moto olukaka occasion yango oyo occasion epesameli yo na nzela ya radio Zoomelmail. Mokolo moi le 7 février tokoyamba bongo Monsieur Papi Tamba oyo ako répondre na mituna na biso na kati na bitando ya radio Zoomelmail. Pe tosuki kaka wana te bandeko babolingo. Mokolo moi le 11 février na 20h tokoyamba pe mama na biso congolaise na kombo ya Madame Masawa Katabana oyo azali bongo na États-Unis na ville ya Washington. Tokoyamba ye le 11 février na 20h oyo esengami pe na auditeur nyonso tu oyo balukaka occasion ya koposer ba question na Madame Masawa Katabana bakoka koposer ba question na bino po ete akozala a mesure ya ko répondre bino na ba mituna na bino na date ya le 11 deuxième mois, donc le 11 février na ngonga ya 20h. Mama congolaise na kombo ya Masawa Katabana yende tokoyamba ye na date ya le 11 deuxième mois à partir ya 20h yangwana esengami na bino bato oyo bozali na bamituna na bino botuna bamituna po ete tokomeka ko passer ba mituna na bino mokolo oyo tokoyamba mama congolaise na kombo ya Madame Masawa Katabana oyo akozala liboso ya micro ya radio Zoomelmail pona ko répondre na mituna na bino. Bandeko babolingo na banzi ete boyebi déjà programme oyo ekoleka na mikolo ekoya na kati ya radio Zoomelmail pe na banzi ete boyebi déjà oyo toyuti koloba pe na tango oyo na kosenga na papa Botamba tshela biso na noloyembo moko kuna na régie ya mbote tokota na kati na masolo ya émission na biso s'il vous plaît. Ennemi ya Congolais, mosusu te. Botika koko
kokosa babomi Kongo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Kongo. bana kobeta bato na nzela towana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na kombo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la république ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité to kongwana na yo na oya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Kongo na litala ya mboka nalingi natelema mpona suka Kongo pema ya Kongo eboni boso te Kongo lenyonso asengeli ya telema moto oyo azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye voilà moto ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant ba diaspora tola mukana pongi tozali kolala mingi na badisko ya lokuta Kongo ya mwana nyonso yango tolobi pepesana na Kongo Kongo ekende liboso Kongo ya mwana nyonso un vrai combattant azali kokombattre na kati na mboka na ye et non à 8000 km kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu soki tokanisi yango mboka ekei liboso Kongo
Mama congolaise Massawa na Washington. Oli Matondo na Katikali. Mona Boala. Puis l'UCP na Katia Hollande. Sans oublier Sylvine Dadi, Minou Bébé. Vraie chérie Maman Rosalie. Papa Roger Aye, Bazobanga. Bazobanga, Papa Roger Aye, Bazobanga. Bazobanga, Maman Rosalie Aye, Bazobanga. Bazobanga. Petit bateau, mon fingi bateau, mon petit témoignage à ma bécona bola bola bola. Eh, to bengi enani bola bola. Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko siliko tshela biso na tango oyo bandeko ba bolingo kaka ndenge touti koyebisa bino ete toutaki koyamba ndeko na biso congolais oyo asilaki kopesa message na ye na kombo ya Monsieur François Yumbuya. Monsieur François Yumbuya azali congolais oyo avandi bongo na France. Na banzi ete biso tokoloba mingi pona oyo yemoko asi alobaki te me bokoyoka yango na émission oyo makambo akoloba pona présentation asalaki pe bokoyeba azali nani pe asalaka nini. Ndeko François atikaki message oyo apasaki message pona ba peuple congolais pona kotalisa mwa lumière na oyo etali bongo makambo oyo eleka na kote ya este. Oyo ete makambo mingi eleki na kote ya este bandeko ba bolingo mingi bazali kosala ignorance na yango pendenge toyebisaka bino ete ezali na bato mosusu oyo bino bokoma kobenga ba leader okomona baye awa le boza kobetela bango maboko pe baza kosenga bino bambongo bosala ba cotisation pona boy alors que bango nde mutu bapelisa moto na kote ya este pe lelo bozali koloba ba femme violée ba mama na biso bazali kokufa baza koboma bato nzoka nde bango nde mutu basalaka ba crime ya ndenge na ndenge kasi lelo ndeko Monsieur François akomeka kopesa lumière na kati na ba makambo wana pona ba congolais oyo bayebi histoire malamu ya Congo te bakoka ko comprendre makambo nini oyo elekaki na kote ya este po lelo oyo bato mingi bakoma koloba masolo ya este lokola kaka ba tchaku bakoyoka kaka lisolo na balabala sans même ba vérifier ba yemba la moko liboso ya caméra ba bandi ko ganga ba mama na biso violé boye boye mais tango tozali kotala source sika ba makambo yango a violé bandela toza komona kaka bato nde baza kotinda bato pona koloba ete botelema ba mama na biso violé banini nzoka nde bango nde bazali ba promoteur ya ba événement na nyoso esalamaka kote ya est mais yambote to pesa maloba oyo Monsieur François oyo avandi bongo na France oyo atikaki yambote to lekisa yango to pesa message to sala ete papa Botamba alekisa yango po ete boyoka maloba nini alobaki na kopesa nano maloba na mama Rosalie pe mama Rosalie yende ya kokumba biso pona kosenga na papa Botamba batila biso message ya Monsieur François Yumbuya. Mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger uti koloba ete makambo mingi ndenge to mesana pe koloba na ba émission na biso makambo oyo surtout oyo ezali koleka mingi kuna na est na ya Congo
bato mingi bazali kobeta kaka histoire yango lokola bachaku, mais totikali komona ta congolais moko te oya koloba ete tolobeli pe makambo ya baviole yango mingi na este ya Congo. Lelo tomeka nanu kosala ba recherche toyeba po ete baviole biso tozali kolobela mokolo ya lelo e bandaka ndenge nini, source eutaka wapi. Tomeka nanu koyeba pe histoire ya mboka. Lelo lokola bato basalaka ba crime na este pona kolinga ko se racheter bakomaka koya koyebisa bino ba Rwandais baza kouta na Rwanda koya ko violer ba mama na biso boye. Mais lelo oyo Monsieur François Yumbuya ye moko akotalisa na bino na makambo message oyo apasaki na radio na biso ya Radio Zumel 1000 boko yoka ba vérité oyo alobi na kati ya radio na biso pe yango wana bandeko ba bolingo. Message oyo alekisi yango pamba te po ete na ba oyo bakolanda yango ba auditeur oyo na ba auditrice oyo bakolanda yango message na ye ba oyo bakolanda message wana pe tokosenga na bino boye baka ete le 12 février à partir ya 19h30 nde tokoyamba Monsieur François Yumbuya na studio na biso ya Radio Zumel 1000 to sengi na bino bato boko ilanda émission na ye boko mela biso botuna biso ba mituna a partir ya ba mituna wana biso tokotuna ye yango mokolo moi le 12 et kozala un dimanche le 12 février yende a ko répondre na ba question boko tuna ye a partir ya intervention oya sali na oyetali mboka na biso na côté ya est. Na banzi ete bandeko tolobi malamu le 12 février na 19h30 tokoyamba ndeko François Yumbuya pona intervention na ye oyo maloba akoloba lelo oyo tokolexela bino bokoyoka yango a partir ya maloba wana nde bino bokoyeba ndenge nini bokotuna ye bamituna na bino. Mais bobosa na teke ndenge tolobaki pe ndenge papa Roger autaki koloba. Le 7 février tokoyamba bongo Monsieur Papi Tamba azali bongo kuna na Kinshasa tokoyamba ye ekozala en direct pe ekozala na ngonga ya 19h30 oyo tokoyamba ye yango tosengete na bato nyonso to bakozala na mituna pona kotuna ye botuna deja ba mituna na bino po ete mokolo mwa le 7 février nde biso toko transmettre ye ba mituna na bino pe bokozwa babiyano na oyo ako répondre na bino pe tokoyamba lisusu mama na biso congolaise Madame Masawa Katabana oyo avandi bongo na mboka Washington na États-Unis tokoyamba ye le 11 deuxième mois na 20h na ngonga ya 20h ekozala malamu mingi botuna ye deja ba mituna na bino po ete mokolo wana nde toko transmettre ye ba mituna na bino pe bokoyoka babiyano oyo akopesa na bino pe le 12 nde tokoyamba Monsieur François Yumbuya à partir ya ba 19h30 le 12 février pe toko transmettre ye ba mituna nyonso oyo bokotuna ye na banzi ete na tango na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso message oyo ndeko François Yumbuya alekisaki na radio na biso po ete bandeko bakoka koyoka yango pe ndeko François Yumbuya asepeli mingi a partir ya intervention yo ya sali bino ba auditeur na ba auditrice oyo bozali na ba mituna na bino botuna ye a partir ya sujet oyo ya pesi pe ako répondre bino mokolo moi le 12 février. Papa Botamba, message s'il vous plaît. Bon, bonjour, Mbote Nabiso Banso o Bazolanda Zumel 1000. Ngai ezali François Yumbuya, président du mouvement Sauvons le Congo. Sauvons le Congo, c'est avec K, c'est pas avec C. Donc, naleki na radio Zumel 1000 pour expliquer bino mouvement Nabiso ezali na France. Ils ont d'abord lutter contre la pauvreté et puis ils ont lutter contre érosion, contre insalubrité et puis la maramobele où ils en amoka. Bon, nalika mamotuya on est les cas pour na loba. Tozali lelo tokomi nazali ko
bozali komona ke toza mingi ba mouvement o ezobima na baka surtout na suka, ça veut dire ils ont un message wana ils ont daté depuis 1921 ou Simon Kimbangu le 10 septembre à salaka révélation na ye. Mais ya motu ezali ke lelo tozali komona batu ya catholique o baza ko mener batu na révolution. Or que révolution wana ezali révolution moko na roloba eza ya malamu te na sens ya lokuta. Pourquoi? Parce que catholique ne bango muntu bazali na base ya perte ya identité na biso religieuse. Donc lelo soki tobunga identité religieuse na biso ezali suite ya batu ya ba catholique. Batu ya catholique tango bayaka vers fin ya 15e siècle bango mutu bazwaka bayemba la moko na zasir ba o bayelanda histoire o bayebi histoire mboka na biso bazwa mama Vitakimpa batumba ye vivante. Après Maman Vitakimpa Simon Kimbangu ayoko bima vers 1887 itanga botami a sali ba révélation bazui ba persécuter Simon Kimbangu pour ba enterrer religion na biso. Donc voilà ce qui lelo pour na relancer déjà message que au union so catholique azo sala lelo o ba élection ezalaki tricher par-ci par-là. Ben tout le monde qui les 28 à partir les 28 déjà les kanaki ba élection ba vote ba bulletin de vote ezalaki abandonné partout ba irrégularité. Mais pourquoi aujourd'hui tant où ba monaki ke ba élection ezalaki tricher na IDPS na catholique pourquoi ba bimaki directement te pour ba ça la révolution ba mener ba na révolution ba zeli parce que ba monique conseil constitutionnel et proclamé ba résultat que Joseph Kabila il a été élu après ça bango ba yé pour basala makamu na bango o abuzoba. Pourquoi tant ba monnaie que l'élection ezalaki tricher fallait ba revendiquer, fallait ba se révolutionner. Ya wana nga na kosenga na bana ya Congo oyo nyonso bazolanda ngai makambo wana oyo ya soki marche ya le 16 février bolanda yango te. Bref, na lingaki susu na ba makambo oyo etaleli ya guerre. Oyo guerre oyo zoloba malelo tout consort que soi-disant o Hippolyte Kanambe ndenge batu ba mesana ko koloba mais to yeba pe quand même kozala na respect ya droit de l'homme na koloba boy guerre oyo lelo oyo ravager et pas na biso ezali guerre oyo banda na koki koloba batu o bazali na base ya makambo wana eza ba mobutiste. Parce que guerre wana tango guerre wana banda liboso à partir à 90 tango Paul Kagame a utaka Uganda aye pour attaquer président Juvenal Habyarimana. Batu ba edaka Juvenal Habyarimana ezali Mobutu atinaka ba soldat ya DSP bakendaka ko sunga président Habyarimana wana contrat ka guerre wana ya Paul Kagame wana na avril 90. Tango Kagame a replié par ba Ougandais. Après bah préparer une armée na bango ya AFLR donc Alliance des forces de libération ya Rwanda et ya Paul Kagame. Allez, Paul Kagame na 94 tant ba moni ba étudier terrain militaire tout consort ya Mobutu allez bah il y a plutôt oui excusez-moi il y a Juvenal allez bah qui ko attaquer au ba benga ki génocide rwandaise. Tant ba attaquer ba sali génocide rwandaise, il y a au moins 2 millions des Ougandais au ba kotaka na RDC na Nord Kivu na Sud Kivu. Tant ba kotaki wana na 94 mutu ba utu rwandais bazala désarmé te. Ba koti après ba kotaki na bandeko na bango ba utu allez ba vandi na bango na Nord Kivu ba vandi na Sud Kivu allez ba militaire o ba kotaki na tout un arsenal militaire o ba kotaka na ngo ba hélicoptère de chasse ba kotaki na ba auto blindé tout consort allez après ba vandi ba komo futisa bandeko na bango même bampako mutu oyo azalaka plutôt le ba vérité lelo pour na peuple congolais ayeba mutu oyo azalaka conseiller spécial ya matière à sécurité ezalaka ngwanda honoré nzamba a Toakumba ozomona Atumba ye mutu azalaka conseiller spécial ya Mobutu et en ce moment là pourquoi ba désarmaka ba Ougandais wana te bien que service à droit de l'homme international et sengara Mobutu a vandisa ba utu o ba kotaka kuna
Mais maintenant, lelo Ngwanda, to banda ko condamné, oh makamba guerre. Mais Ngwanda à cette époque, il était où? Abanda ni remela ba champagne, avant ni na kiti, ya Bokondi, na Mobutu, tout consort ba ebakate ke bakoka ko désarmer nanu bangunia o bakota ki ata bazale bangunia te bazale ba réfugié fallait nanu ba désarmer bango ba vanda na bango batiki. Après Paul Kagame tanga moni bongo ke ba militaire outu o bakota déjà na mboka na biso lokwa bazalaki désarmer te ale bango bakomi kozwa raison en tout cas photo sala bo sala tout batu wana bazala désarmer ba Ngwanda batikala ko désarmer bango te. Allez abengi bango banani ba interamo babandai ko banga représailles soi-disant ba utu wana bakeni ko attaquer lisusu Rwanda. C'est ainsi tango ba moni bongo maintenant en octobre ba moni que bon c'est le moment maintenant to profiter to attaquer maintenant Zaïre à cette époque. Yango wana sikoyo ba atakaka ba koti nani oyo Paul Kagame aye sikoyo déjà na nord Kivu wana na sud Kivu nani Masasu Ningada azalaki déjà na sud Kivu. Paul Kagame a influencé lisusu nani a influencé d'abord Masasu après a influencé lisusu Deogracias Bugera parce que Deogracias Bugera mtazaki secrétaire général ya AFDEL. Tant a influencé bango basala ba parti moko asali parti à ADP ezaki Alliance démocratique des peuples ya pour libérer peuple congolais soi-disant alliance. Ale oyo kuna place nani mususu na nord Kivu oyo asalaki ma alliance mususu yepe bae ti nenge bayaki ko sangana basangani mais tango babandi agression na Uvira ebimaki agression tango ba attaquer Zaïre. C'est ainsi maintenant l'agression on a ba monaki profil ya mutu o malamu azalaki te o akokaki ko zala liboso bien que nani azalaki Disas Ngandu parce que Disas Ngandu yepe mutazwaka ezalaka Museveni mais Disas Ngandu azalaki na profil vraiment ya ba congolais te o ekokaki ko sala ke guerre wana ezala malamu yango wana ayebisi bango na groupe na bango FDL tokende ko intéressé Mzee Laurent Désiré Kabila lokola azalaka aminé de longue date na tango ya ba maki wana tout consort vers les années 64 yango wana Museveni a intéressé ki Kabila et puis tango Kabila c'était aussi sur ordre ya Bill Clinton. Allez baye na bango lokola armée ya Kinshasa à cette époque ezalaka nango ya Mobutu ezalaka nango passoire perméable allez bakoti na bango mais tango nde guerre eye ekoti guerre baye plutôt Kabila yo kozwa Kinshasa na 97 vers mai. Tout le monde a dit que Kabila yaki na ba Rwandais. Mais après vers juillet il y a 98 Kabila chassa ki ba Rwandais wana. Bo ba nani siko ba kendaki kozwa ba Rwandais ana pa bazongi sa bango susu na Kinshasa. C'était pas nani Émile Ilunga ba ye ko sala RCD na Paul Kagame. Oyo Émile Ilunga Ozui Onosumba, Ozui Wamba de Wamba, Ozui Zahidi Ngoma, Bango bazalaki na RCD. Et Bango mutu bazwaki lisusu ba Rwandais bazongisi bango. Ozui sous Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a accueilli kozwa ba Ougandais. Est-ce que en ce moment-là, Kabila a benganaka bango te? Il y a père, Kabila le père, pas le Kabila actuel au gouvernement. A benganaka bango, mais kaka ba Congolais bango moko ba ke kozwa bango ba e kozongisa bango. Donc aujourd'hui, on va dire ce n'est pas que soi-disant ba Rwandais mutu ba boma ba Congolais, mais ba Congolais bango moko ba boma ba Congolais en complicité na ba Ougandais na ba Rwandais et puis nandenge mindele baza ko utiliser les deux clients na bango Paul Kagame na Yoweri Museveni. Donc voilà et là qu'on a n'inga ko expliciter déjà un peu en wana donc source ya guerre au ya Congo au ezala et pas au ba Rwandais ba ya kokota na mboka na biso na ba Ougandais et yutela d'abord na deuxième république ya Mobutu ba Ngwanda lelo pe atikana nkoloba
a influencé Batou. Oh, Ndengeza Boye, Kabila, Babenga Intel, Kabila, Babenga Intel. Bon, d'accord. Et bon, Yengwanda a ça 32 ans à pouvoir dans Mobutu. Allez, naïti les derniers jours, oh, ya Kimaki, a quelque kunda, kotika Mobutu, c'est Kokungwendu, ti, na tombe na Maroc. Bon, Ngwanda a salanini. Lelo kutu Ngwanda a compté kutute na ba institution République démocratique du Congo ako simbata institution lelo côté na ba Mobutis na ba Baramoto oyo ba komi ko bima lelo ba se kartaka déjà pour genèse congolaise mutu et que ya plus tard en 2016 cause un monopole ya pouvoir. Donc voilà. Tomoni ba comme nengeleki tout consort oyo ba élection ceci, c'est là, tout le monde 10 candidats, il y a la 4 élections, oyo, bah, koki ko défendre, peuple été. Na loba qui na émission moko dernièrement na salaki, lelo, Mobutu a sala na 1967, ti lelo, bah, élection et tikala rozalate. Mais Joseph Kabila, au moins, aïe a péci procédure électorale, wana. Mais quitte à opposition, fallait bazoa, façon, comment est-ce que Barosala pour défendre le peuple? Attaque bien sûr Parlement et vota qui loi. Donc, Parlement, quand tu n'es pas un Parlement, il y a manger crassi. Batumoro balingika kakozwa mbongo na bango basala rakout intérêt peuple été même à ta Vital Kamerhe ya zalanga président assemblée nationale est-ce qu'atam na mokolo moko Vital Kamerhe atikalara voire même koloba ke to salata barème salarial ya fonctionnaire à l'état en aucun jour et bongo Vital Kamerhe lobela bisoni basali ba élection au lieu bazwa bon na mboka nyonso président sortant azalara toujours na force ndengeza a lelo Sarkozy tozomona nisi na France bazo lukanini gauche sangana na ba vert écologiste tout consort pour asani parce que président la remplace azalara toujours na force mais si ko bango baeba kango pourquoi bakenda ki kosala kozala ba candidat ba disperser mutuna nzela na. Après lelo mutuloko la Vital Kamerhe alobake Tshisekedi muta gagné ba élection Tshisekedi muta sala ebo botika ba aberration wana Vital Kamerhe bo s'écarter na politique congolaise boza li sous-souté parce que boza noyé bo échoué ndenge za bongo botika et puis ngai nazo senga maintenant na gouvernement en place ya monsieur Joseph Kabila lokola azali eli ezala élection na bango ndenge leka ki tout consort au monde yango eza élection moko honteuse ya 21e siècle na mboka na biso toyoki soni na ndenga mokete na ndenga kosakana te donc biso tokosenga boy na gouvernance na ye o ya zanango ya quinquennal na ye tikali ya 5 ans donc à partir de 2016 eza na devoir munene historique o ya kozala nango ye mutu akolakisa nzela ya démocratie na mboka na biso parce que aza na deux mandats na ye deuxième mandat ne yango na 2016 bakoluka muta PPRD mususu babimisi donc tolingi lisusu te au renouvellement ya réviser plutôt constitution ya 2006 tolingi yango te donc Joseph Kabila je crois akopesa biso exemple ya démocratie lokola biso na connotation o tozala nango na ba Europe ke démocratie ezate na asir ye arozala mutu o akotika histoire na République démocratique du Congo pour la démocratie ezala maintenant na transabilité et continuer na bakoya na sima bakokuta démocratie wana osali mandat moko mibale soki ozate olongwe c'est ainsi mboka na biso ekozwa plaire nazasir na place oyo bango bazali bakoma déjà koyeba yango ke biso na 2016 makambu ya ko renouvellement révision ya constitution pona ke Joseph Kabila asala lisusu ndenge oyo par exemple Wade auto sala lokola ba président africain balingi koyokisa Afrique toujours soni wana tokolekisa ngo ata mokete de toutes les façons tokozala sur place toko chama kamunyo solikolo mesa tokobongisa ba élection pe ezala ya malamu ezala esube élection ya mabete toko traiter makambo wana tout sur na mesa na tiki bino vraiment bana Congo nyonso na sengi bino oyo ba rolanda émission oyo ba question eza ouverte botu nanga ba question na ko répondre bino
biso toza awa na Paris mouvement na biso d'ici 1 an 2 ans tokozala na kati ya mboka pona kokende déjà ko défendre peuple pona makambo o etaleli masolo o ekezala na 2016 et puis na kosenga na gouvernement o ekezala en place gouvernement wana eyeba ke lelo peuple congolais aza na carte d'identité te so congolais jamais on ne peut gouverner un état ou un peuple sans pour autant peuple wana aza na carte baeba état civil na ce que déjà je vais demander à partir déjà ya eloko liboso baeba eloko wana après ensuite on en parlera d'autres après na tikibino. Merci François Yambouya, président ya mouvement Sauvons le Congo. À bientôt. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda message ya monsieur François Yumbuya oyo asili bongo kopesa na banzi ete tozali na ba commentaire mingi ya kusala te po ete totikeli bino sikonde bal ezali na kana bino ye alobi apesi ba makambo oyo ye ndenge ayebi pe ndenge eleka na kote ya este sikoyo nde ekomi tango na bino boyoki ye pe boyeba nini bokotuna emituna a partir ya sujet oyo ya pesi po ete le 12 février tokoyamba ye na studio na biso nde tokotuna ye ba mituna alors ba mituna o bino bokotuna ye a partir ya makambo ya lobi yango nde akorépondre bino mokolo mwa le 12 février pe kaka ndenge tolobi bobosana teke bino bato bozali na mituna pe ya kotuna na monsieur Papi Tamba le 7 février tokoyamba ye a partir ya ba 19h30 botuna ye ba mituna na bino ndenge moko pe na mama Masawa Katabana le 11 février na 20h tokotuna ye mituna tokozala na ye en direct ye akozala a partir ya Washington pe akozala en direct a partir ya Radio Zumel 1000 bandeko babolingo na banzi ete o tozalaki na yango pona mokolo lelo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 pe tokosenga na bandeko na lingaki na bosa na bandeko tozali kosenga na bandeko nyosu oyo bazali na ba sujet moko intéressant oyo bamoni ke bazana makambo wana bakoki kopesa yango koloba mais bazwaka occasion te sika nini bakoki ko pesa message na bango wana na ndenge ya makambo ya Congo pona ete batu bayoka yango oyo makambo ekoki ta musu ko instruire ba congolais ba yeba mwa ba vérité o batu mingi bazanga koyeba ndeko Radio Zumel 1000 to yebisi bino a partir ya lelo ndeko soko zali na sujet moko malamu obengi biso oyebisi biso sujet na soki to moni zali très intéressant to kopesa yo 20 minutes au lobby yango après biso to lekisi yango pona to sali bongo pote to komona bato mingi bazalaka na ba sujet na bango ya malamu mais okomona tango mususu bazwaka occasion te sika nini bakoki ko s'exprimer pote mokili eyoka bango ba vérité mususu bato mususu eza kokufela bango kaka na kati ya mitema mais to kotala to lobby non yango no moni ete ba peuple congolais belé bazali na kati na ignorance et bongi malamu to pesa occasion na ba peuple congolais wana po ete bakoka ko s'exprimer baloba ba makambo ezali ya malamu pona mboka pona bato mosusu bakoka koyeba ba vérité yangana tolobi ete Radio Zumel 1000 to pesi na motonio so occasion ndeko benga soki pe moyen ezali komela biso na boîte email na biso ezali bongo diaspora-rdc@zumel1000.com okomeli biso oyebisi biso ke na lingi na benga bino pona solola bino mokolo boye tala bona na sujet boye biso togoyoka soki sujet na ezali malamu tomoni ke ezali sujet moko oyo kopesa implice pona pona ba peuple congolais pona mboka na biso ndeko Radio Zumel 1000 tokolekisa yo ndeko kokanisa te ke tango mosusu ndenge ba radio mosusu ezalaka soki olingi ta mosusu leka babandi ko compliquer ko sala yo ba makambo ndenge na ndenge te biso kaka soki tomoni sujet na yo ezali malamu tokopesa yo occasion o s'exprimer après tokolekisa yango soki tolekisi yango mokili nde bakoyeba ba penser na yo oyo makambo oyo zalaka nango bombaka na motema olukaka esika nini akobimisa yango nde topesi bino occasion topesi na moto nyonso occasion azwa tango ya koloba na moma oyo yango na tango oyo bandeko babolingo na sengi na bino ete na banzi message oyo tostolobi moto na moto ayoki soko zalaka na likambo lingi kolekisa koloba yango
problème ezate to kopesa yo maloba olobi soki po lingete message na yo eleka mais to bomba identité na yo problème ezate biso to kosala kaka ndenge yo okosenga ndenge bino moko bokosenga soko lobi peke na lingete identité na ngai ezala dévoiler problème ezate biso tozali kaka wana pona ko yoka pe ko salela oyo ezali bosenga na bino bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci